DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Population ya Makanza tondi na esengo kokende kolubola biloko député national Elia Makanza azosala makambo esalema na notaire nde mboka mobimba bato batondi na esengo moto bomono oyo ezai porte parole ya ami de jeune na territoire Makanza yeyo deuxième porte parole akei pona kokumba biloko député na bango atindi banda Makanza esalema likambo bo esalema na notaire nde tozokende kolubola biloko député na biso équipe yango ezoya ya bato bazo soutenir honorable na biso ye nde bato bakeko lubola ba lampadaire ne sengo banda Makanza salema likambo bo esalema na hotel bato mboka momba batondi pona okende kozwa biloko honorable atimbi andeko ba tonde bomoni bango boye baye koyamba député te baye pe koyamba moto te mais baye koyamba biloko ça fait que choix na bango basalaki ya kitoko nde esali ke lelo mboka bato batonda na esengo boye population ya Makanza tondi na esengo baye koyamba biloko oyo député national Elia IDPS na territoire ya Makanza honorable Blanchard Mangomba atindi biloko ebele pona tombo ya mboka nde bato ya mboka nde moni bato batondi boye baye kozwa biloko baye koyamba moto te me biloko kaka ya pamba o député ya Makanza député national atindi balampadaire po ya kopelisa mboka nde mboka ezalaki molili nde bato batondi na esengo bo lelo tolobi mboka ekopela nde omoni bato baza na esengo modele po bayebi te mboka elingi epela
kala te biloko ezobima baye koyamba moto te me biloko kaka oyo député national ya territoire Makanza Eli ya IDPS oyo azali fondateur ya ami de mama Gelina atindi biloko nde omoni bato baye kozwa yango mpe mboka etondi asika toza na marché central mboka etondi bato bazosepela mpo bazwi biloko biloko yango bato batemi sikoyo na esengo komono bakarton ya batrançonneuse bakarton ya balampadaire moteur ya 15 ça fait que ezali mbala liboso mpo lo moko ya biloko elubwa na Makanza boyo député atindi biloko ya machine yango etindi député national na biso Eli ya IDPS honorable na biso Blanchard Mangomba nde moto atindi biloko nde omoni population ya Makanza etemi mpona koyamba biloko ya boye esalema nao na Makanza te ke tomono député akanisa mboka na biso na kotinda biloko ebele boye yango oyo tomoni yango oyo biloko na biso batindi biloko na biso yango oyo sikoyo mabende ya balampadaire yango oyo mabende oyo bomono oyo mabende sika ya balampadaire mabende ya balampadaire yango oyo mabende ya balampadaire nano yango oyo sikoyo moni oyo eza cordon na biso Jospin Likwale maboko bake président Aimé la vice président IDPS porte parole na biso yoyo atemi yoyo